Bonjour chef. Voilà, par rapport à la réalité de ce vivre, un bon abandon au Bazolanda. Bon, il va que l'Iwa est pour la montagne, donc on peut déjà saluer il y a ça là, donc qui le font. À vivre état là est normal. Si nous l'accueillir, donc l'ensemble nous a béni. Voilà, message au Yoso qui a fait puis ça qui est open déni. Bon, message au la moula pas pour moi, moi ça l'a pris comme t'as béni là. Là il Voilà, merci beaucoup. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Vous comprenez? Avant d'aller en France. Donc, avant en France, santé déranger mon mouquet, mais bon. Voilà, voilà. Bon. Et là, on est arrivé au bas. On a remercié les Parisiens, surtout Ladi Miyembe. Ladi Miyembe, c'est le Moko. On ne s'attendait pas bien à vivre en tout cas. Au monde, on est bêta balé. N'importe où, on a maman, on a bimi. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Et Panama. Si est quoi na bakin. Na petit moko bo so la musique mikolo yo. Benankos wana na biso qui a ko promettre que un de ces quatre là on a bakin ko ça danger. Voilà. C'est quoi la question me soit retourne parce que dans une émotion. Vraiment, tout ça comprendre émotion ils a vraiment makasi par rapport ya bandeko yo. Les bandeko yo participer na binoté na matanga bandeko sali un peu moins refi poli message nous commencer là et loko sali nengo ba sali réfuter ba sali ko yebate ba kunde samedi ba kunde vendredi. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Mbote président. Ouais, mbote c'est bon. Bien, voilà, tout le monde na matanga ya honorable Wabelo Wango un mot na bandeko bazolanda yo. Ouais. Ils ont passé au mon niveau à soutenir Bisso trop, mais les lois attiquent Bisso. Bon, mon kilipé, ma mango, Bisso stoyebi, to botamara, au col à Pokoufu. Donc, à Kepe Manakimia, et si Kakei, à Kendesika Kolomokilazali, pour Zaki veut quand même aider Pébat. Nabola, je crois, et sauver peut-être pas Nzambe, à Kepe Manakimia. Par rapport à un message autant que comme là qui et ça qui passe au père de mes scènes nene le quoi capote Wabelo Wango bon au sein de liwa bakanga ngoti le quoi déjà tout le monde a bateau tout lier à la bateau mais la baba okende biso to tika la photo milengele et l'axi que c'est que biso peut okende donc le quoi il y a qui ils a déjà lité à munene atiki bambongo atiki mambo ebele bongo ba o bazana balarte de na mukuse donc il faut prier aka ebele pa nzambe po place yo okende jour okende sika bien. Voilà, merci. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Beaucoup de côté na problème parce qu'il y avait des problèmes entre ma famille. Il y a un lobby ngam na keneke pas procureur pour na ko déclencher le qu'on a dit que il faut bakunda rango. Soko bolo comme na famille comme na ba parler, bon j'ai na bakunda ye, bon wo comme na parler. C'est à cause de ça que tout précipité qui puisque on peut pas laisser quelqu'un comme ça pendant 15 jours, grand prêtre de l'Ikunje. Mais par rapport à lié emplacement, ils ont vraiment dit tout conforté par rapport à lié emplacement ça conforté parce que ils ont une anomalie dans ta famille. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Le programme est changé. Voilà. Si koyo bana ba comme une track. Tant ba dit occasion. Il y a un gouverneur qui Kinshasa peut si bango va place. C'est le gouverneur qui a peut place. Donc bazana choité. Bazana choité donc il faut vite faire donc histoire en haut et si là quoi. Pour na minute bando mususu ba oyeba ke matanga ezana cinquantenaire. Tel que biso pende toyebo et donc pour to na kokoso. Donc programme eza vraiment donc moi ndeti moi na habité boulu et kezala qui dit à quoi. Merci. Non ko expliquer. Toujours zonga abonnez-vous. Toujours ya. Et bien internet. Babito s'abonner. Bon désabonner mais beau s'abonner na Dimbanza London TV. Comme on a ma solo ya kitoko. Bon on a artiste minene quoi maman baroso mona vandi awa. Oyebi ki na sutumuki pour Dimbanza London TV. Yango nde makambo yango nde masolo. Barobi oui, ba c'est déjà nango epere. Oui, eza nango mais Dimbanza London TV. Yango ne yeko suki sa baidorozi. O mona masolo ya kitoko polémique to boya na biso na Dimbanza London TV. Yango ne masolo. Oyebi ki na nyemu no. Dimbanza. Ciao bona.
Voilà, cher Internet, je prends déjà quelques personnes. Kande na Lobaki, nous sommes déjà là, na Njil Naset, na matanga ya Wabelo wangu ndeka na pesa ki na annonce nanga. Nazo zwa moko ya bandeko pe azalaki moi proche na ye, opa viva na ye pe donc on a ba circonstances mususu voilà mbote ndeko. Mbote ya. Voilà, tout le monde yo par rapport ya situation yo, un mot na bandeko nyonso bazolanda yo. Bon, tozala matanga PDG, en tout cas PDG penda zaki papa na biso. Oh papa moya musika te, en tout cas tozala ki ne kaka pembeni ozoka pembeni. Tanda kokota na ndaku ne kolia kokanga bana suki, en tout cas biso penda toza proche ya mama iget, moi so ndeko kovane na ndaku. En tout cas esali biso passe tondima ki tembe na micho sikoyo tondimi. Tondimi penda ke PDG akoti mabela en tout cas bande ko linga biso mingi ko finga biso en tout cas to sepela ne kabongo en tout cas pesi biso passe azala social pona biso nyonso en tout cas biso penda to zalaki ya ye po to lie ya ye to meli ya ye to vandi na ye na ndako en tout cas to lie na ye ba o ba koloba ki pesa bango te wana bango be biso to lia to mela en tout cas to somba pe na bilamba misupe ya ye na mbongo na ye. Merci beaucoup ndeko. Mbote président. Ouais, mbote c'est bon. Bien, voilà, tout le monde a matanga ya honorable Wabelo wango, un mot na bandeko bazolanda yo. Ouais, ils ont passé au mon niveau à soutenir biso trop, mais les lois tiki biso, bon, mukilipe mamango biso stoyebi to bota mara okoli apo kufu. Donc akepe manakimia esika kei akende sika kolo mukilazali. Pour Zaki veut quand même aider pe bat na bola mna je crois et sauver peut-être pas nzambe quoi akepe manakimia c'est. Par rapport il y a un message autant que comme là qui oyoka kindengeni. Et ça qui passe au père de mes scènes nene loko kapote Wabelo rango ba osa ndeni liwa bakanga ngoti. Le loko déjà tout le monde a bateau to liaka na ba to mena ba okende biso to tika la photo milengele et l'axi que c'est que biso pe to okende. Donc le quoi il y a qui ils ont déjà lité à monene atiki bambongo atiki mambo ebele bongo ba o bazana balarte donc na mukuse donc faut prier ka ebele pa nzambe po place yo okende jour okende sika bien. Voilà, merci. Bonjour chef. Voilà, par rapport à la réalité de ce vivre, un mot à Bandero Bazolanda. Bon, les gens qui liwa les appels en moutonnion, donc on peut déjà saluer il y a ça là donc qui le fois. À vivre état là est normal. Si je l'accueille donc dans un moment bendi, moi qu'on a. Voilà, message au yo soit comme ça nani puis ça qui open deni. Bon, message au la moula pas pour moi, moi ça l'a pris comme ta belle là. Là il dit c'est là donc. Voilà, merci beaucoup. Voilà, cher Internet, quand on a l'obaki, tozo ba interview à bandeko, tozo me camper kosola parce que ça très touchant et choqué bandeko belé balobi message au ko perdre mutu monene. Donc ça là qui passe makasi, là je vois directement balobi excellence qui yangi depuis Canada. Donc ba mes condoléances pe na ngambu na yo parce que là qui pe moko ya mutu o pas qui na sima ya président Wabelo wango. Voilà, je prends déjà une autre personne. Bonjour chief. Bonjour la journaliste internationale. Voilà.
Par rapport à la situation oyo na yebi keza message moko toucha kibino makasi message nyoko iko lancer na bandeko bazolanda yo na fonda ki na palin mwana wa belo ranga benga na 6h du matin papa José Wanduka papa n'est plus na comprendre na binini o papa kufi auto kufa sikoyo donc ngai na bana njili nyonso bayebi nakende Paris na 1979 na 79 ngai muna yambaka batu tu mwana njili tu muna yambaka bango na Paris donc ngai mtu abengaka doyen ya Paris José Wanduka eloko esalaki ngai sikoyo esalaki ngai coup de cœur mystique donc nayoki ke wabela kufi donc inandimaki te na bengi na bakin bayebisi nga ke oui c'est vrai mwana wabela benga na poto rane na poto na mona ta betinga babala likolo kanisi yango eza poisson d'avril voilà babilo komona ba poisson d'avril mais tout ça na mois d'avril te c'est ça qui était bizarre donc na bengi pena na bakin ba expliquer nga que il y a solo donc et comment ki sikoyo il faut na comme la terre sainte ya mwana eloko na bana bino ke mona biso na Paris na kina poisson de tirité mais ba parisien basali tout que massa grand frère José Wanduka il faut comprendre la terre sainte pour que nous kunda massa na yo donc wabelo rango nga zali wana tout ça ko tambola biso to na bina bino tout à l'heure man yana manda chante Pierre Lukadi akufa wabelo rango nga wabelo rango ndenge bomona ka tambola na kini bo so mu mutaza côté na ye muto ngala ndenge pona linkonda mais amine numéro 1 nga oyo bo frère ya wabelo rango wa mwana wa wabelo rango Brice mwana wa wabelo rango liboso Brice oncle na ye vous comprenez avant de France en France donc avant en France santé de l'enseignement mouké mais bon voilà bon et là on est ko loba na remercier ba parisien nyonso surtout Ladi Miyembe sale loko moko on s'attendait pas bien avion Wanduka au monde ne betaka bale wana na poko to na maman nzema wabele ebimi et ningisi Panama ti ekwe na bakin na petit moko bo so so la musique mikolo yo benankosi wana na biso yo ka ko promettre que un de ces 4 ans na bakin ko sera danger voilà c'est quoi la question so ko tuna parce que na une émotion vraiment tout ça comprendre émotion isa vraiment makasi par rapport ya bandeko yo participer na bino na matanga bandeko basali un peu moins refus poli message nous commencer là et loko sali nengo basali refuter basali ko yeba te ba kunde samedi ba kunde vendredi mbutu pe kota ki na programme oui mbutu kota na programme parce que il y avait des problèmes entre ba famille il y a un lobby ngam na keneke pas procureur pour na ko déclencher biloko na soke il faut ba kunda rango soko bolo comme na famille comme na ba parler bon j'ai na ba kunda ye bon wolo comme na parler ça cause de ça que to précipiter qui puisque on peut pas laisser quelqu'un comme ça pendant 15 jours grand prêtre beaucoup prêtre de l'Ikunje mais bande on soupe ba lobby par rapport à lié emplacement ils a vraiment dit tout conforté par rapport na il y a emplacement ça conforté parce que exactement la anomalie na kata famille je me rappelle semaine passée biso tozali na 7 to comme le programme est changé voilà sikoyo bana ba comme na track tant ba di occasion il y a gouverneur Kinshasa pesi bango ba place pour c'est le gouverneur qui a pesi bango place donc bazali na choix te na choix te donc il faut vite faire donc histoire ngo esi la quoi pour na minute bando mususu ba oyeba ke matanga eza na cinquantenaire tel que biso pende to yebo donc pour to na kokoso donc programme eza vraiment donc moi ndeti moi na ebité bulu ekezala ki di à quoi merci non ko expliquer parce que bon moi je me présente quand même Lali Mopsin Singi ngape na wuti Paris na ndenge to kana mutina biso le grand maître yazali Wanduka kuku sweza acte wabelo azala ndako presque na commune nyonso ma passa vine nyonso na njili alongwa na njili ta bana ovana ka tu na njili yangwana ke ba décider ki ba conseiller ba mina ya mikolo ba bourgmestre ba officier mususu ba konzi mususu ya biso ba député mingi ba bino cinquantenaire so bo tshekula ko bo bimise na tama luwana na njili le faut tirer ka nyonso le kana njili pa ma va na njili azanjili
Voilà, boyoki bandero baotsa ba commentaire ba ke non, wabelo baleli bien te, place eza confort te réponse ngo. Donc botuna bolobi lobi trop. Réponse ngo ba opesa bino. Oya pesi bino réponse azali pena famille direct. Moi je suis son beau-frère. Na si ndoko un peu remercier ka bata peut-être ko remercier ba bandeko to pe ba lia ya changu ya ba commune so ba lia wa. C'est pas donner à tout le monde vie situation peut zali ba norme moni ke ba mtsu ba masque te metana ba keba mais ba assister quand même il faut vraiment te remercier. Wana le kinyo so penza. Donc yana le bike anomalie ezalaki te ndengi master na psaudo lo ba José Wanduka wa et yalaki ke lokol avant na njili. Aza mwana njili donc azana mapango presque partout boyebi mais avant d'aller en Njili abima jamais Njili donc le pe na liwane jamais de kopimisa Njili donc ce que tozaki na morgue awate et gars quand même na cinquantenaire mais morgue ezali bien na chango na 7 babino to kochepe na 7 ya na mona oyo lobby ya solo je ngamba na mona Facebook mais so ba lobby ke koleka na na cinquantenaire boyo le belé bani non ika voilà ndenge moni ki amia auto expliquer bino o ataki wana pe ka famille mais to ko luka mpe polémique na kamango te ezali penda ke yango elekia voilà na pour remercier bien plus journaliste quand même pour se déplacer c'est pas donné à tout le monde na ba situation ndenge zali ba kumisa na bino to mona vraiment to mona to na mbimisa na tout le temps vraiment na remercier bino ya trop na mona que toza ini pe na biso na mboko na toza ini ce qui to connaît boyeza bien c'est vrai biso to ça qu'on a parlé ya mona ba lobaka cham biso tozali parmi bateau basala mo eloko mona na Paris na France o salamate bakunda mutu moko ya njili na bakuriye mais to kundoliye to yo zo kusena ki les agarrar na France na Paris to pas ya mbila to ebise ke okimula ye to komemela ba basengi biso bambongo to puta to sangisi to puti to ziye to zo mise to kunda na njili ça le moment exceptionnel ezala te mukomili mo sala mote en plus est-ce que bolana ki tant bipola kufaki ngamla kine de mabikoli nge pa mamile la nga kama yana bila koli la présenter comme moko la parole est trompée on a l'histoire ya Damba la maladie à Paris, je suis vraiment entourée, quand là je vois directement maman qui est depuis longtemps. Ça sera que la Bible a dit que oh bah on peut la dire et moi on a pas merci beaucoup. Toujours abonnez-vous. Toujours ya internet.